Je pense que tout le monde est sur ta guitare et les frères. Noël Ingia Makanda. Mais imagine, je parie fort qu'ils sont à l'église pour n'aller mon âme d'Engelak. Dans mon dit, maman, on a un l'éternel. France de Maï. Église et bandaka dans la famille. D'accord. Motunio sur église fait banana dans la famille. Mais je sais que c'est là un problème. Aya kana sambe la pona ye. OK. Aya kana sambe la pona en famille qui na ke yaya, assemble la pona na zo bima. Ou bien na sala boya assemble la pona ayaka. Na concert pour ça les plein wana avant que yaki. Chalo beaucoup. Na lobby que chaque fois bimaka pour dire que avant même à voyager yaki pe na sambe la ki pona ye. Pour concert on est simba qui. Na lobby ayaki na sambe la ki ayaki na sambe la ki pona ye. Ya sambe la wa. Est-ce que et la frère Patrice d'un jour a tenu cela biso nzongo ezalaka 120 000 personnes. Merci, voilà, gloire à Dieu. Nakansi, ceux qui n'ont pas compris bien souci na bino ezaya komona que loi moko ekomi que pour bandi makoza artiste, il faut tan populaire. Populaire, voilà. Artiste oui, mais cause artiste populaire qui yepé bat barandagai. Souffrez ce que je veux vous dire. Na minimiser bato mosusu te wana eza vision na bango. Biso na makambo nzambe, ce n'est pas végétarien ezali ko ezakoya en premier. Nous on reconnaît pas les végétariens, mais nous reconnaissons l'élévation. Végétarien eza pona bato balingi mativisme. Ali ba monaye ba voilà oh Franck alobi yaza populaire bo munité bato baye. Mais ça bato soso bato balingi mais dans l'ombre. C'est comme si bato bazo comprendre soso te sans ya musique chrétienne. Moto oyemba musicien oyemba na suka nango okiti ozui bana basi bano tamla na bango makambo. On dirait que tant oza ko yembela nzambe na podium makanisi mezaki panza meto mezaki na se ba jipe ya bana basi. C'est honteux. C'est honteux ça. Baninga bimisima na yo bakoma ba bishop archbishop je sais pas qui yo kaka frère Patrice o matakate vraie identité na biso nzambe mutayebi église lelo eza na posa ya ba bon prédicateur te mais église lelo eza na posa ya ba bon exemple nazo garder toujours discipline wana ya nzambe. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me les répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourrait pour moi. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto na yebite. Yaka, tokisi na metro. Château Moutia Kayau. Oh Kayau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la. À Paris. J'ai la oyeba saka mon ndazabo asaka so mine bila metro. Papa mukolo boya takota musaka. Bisa batani bisa talinga baba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azamona mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo ba tampon ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola ba tampon ba maman, ba nduka ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokisa mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour la vimba.
Non, tozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Ase Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Heureux de vous retrouver encore, mesdames et messieurs. Merci de la confiance et la fidélité que vous accordez bien sûr au programme de votre chaîne préférée, Africa Info. Aujourd'hui, cette émission Face à Franck est honorée de la présence d'un homme de Dieu qui vient nous voir. C'est le frère Patrice Ngoyi Moussoko, votre papa, notre chantre depuis, il a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, il continue bien sûr son bonhomme de chemin. Donc voilà, il est aujourd'hui notre invité dans cette émission Face à Franck. Bonjour frère Patrice. Bonjour Franck. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci de l'honneur que vous nous avez fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très très contents. Merci beaucoup. Là, je vais partager. À vous également, je suis content d'être invité. Vous m'avez considéré parmi vos hôtes. Et nous voici. Il y a un message à lancer au peuple de Dieu avant de commencer cette émission? Oui, nous allons commencer par la prière. Amen. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore reçu dans l'émission Franck. Seigneur Dieu, tu connais ton enfant, le travail que tu lui as donné, mon Dieu, à pouvoir communiquer les messages à tes enfants, là où il y a zone d'ombre, là où il y a inquiétude, là où il y a désinformation. Lui, il a été choisi pour nous informer et nous redresser. Je recommande ces instants entre tes mains, Seigneur. Utilise ma bouche, utilise, Seigneur, ma voix. Cher Saint-Esprit, nous croyons que nous allons cheminer avec toi.
Au nom de Jésus, Amen. Amen. Attendez les Tokolonga. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui confiants. Nzambazali, alors je vais commencer par ces passages bibliques. Deutéronome 27, 17. Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Pourquoi ces passages, papa? Oui, encore une fois de plus, bonjour Franck. Bonjour. Pourquoi ces passages? Ça, ce n'est pas Patrice, mais c'est Dieu qui parle. Alors, si on pouvait poser la question à Dieu, pourquoi ces passages? Pourquoi ces messages? Mais je sais, Dieu, notre Dieu, il tient au respect de sa parole. Lorsqu'il dit, Franck sera désormais un chroniqueur, présentateur des émissions, il sera riche. Là, c'est Dieu qui l'a dit. Que personne d'autre ne vienne changer cette instruction, cette loi établie par Dieu. Et là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui qui dit que personne ne puisse déplacer les bornes de son prochain. Que personne ne puisse corriger Dieu. Sinon, cette personne-là sera maudite. Et tout le monde dira, ainsi dit l'Éternel. Tout le monde répondra, Amen. Amen. Donc, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. Celui qui ose les faire dans ta vie, sache-les, même si tu travailles auprès d'un chef de l'État, mais tu es maudit. Et cette malédiction sera visible, que tu le veuilles ou pas. Tout le monde, même les mouches, sauront que toi, tu es un homme maudit. Waouh! Mais c'est très fort. Attendez le Togolonga. Oui. Sincèrement, tu as une chanson patriotique et belle. Bah chantre, tout bien bah mission chrétien bah yemba, bah chantre bah chanson populaire bah yemba. Mais cette fois-ci, tu as une chanson patriotique, mais aux gens animés on a plusieurs sentiments. Sentiments de prière, il y a révolte, il y a plaire, et beaucoup de sentiments à la fois autour de cette chanson. Attendez le Togolonga. Je me retrouve aux comme yango, tant aux inspiration nango, aux akina sentiments. Franck, d'abord merci na tondi nzambe parce que aux akana émission moko ya mayele. Merci papa. Déjà au lobby mingi na ona lingana loba eza penza bongo pe na pesi merci na ba youtubeur ba ndeko nyonso yo na muni ba commentaire ebele na nzembo ezo continuer ti lelo pour na ko reconnaître quintessence, valeur, profondeur ya nzembo oyo. Ngai, par la grâce de Dieu, Nazarabi yemba yembate. C'est pourquoi j'aime pas qu'on puisse m'appeler chanteur. Ah bon? Parce que chanteur, raison muta yemba yemba yemba. C'est fort. De là, yemba pour na tomate, l'obia yembi pour na savon, l'obia yembi pour na Franck. Oui. Pour na Patrice. Chanteur. Chanteur. Yemba yemba. Mais un chantre. Azam muto azo yemba na enseignement na kati, poussé par le Saint-Esprit. Soka moni genzembo azo yemba ko salaka 2 ans. Une année à Oyembate. Oui, bien, on a dit que ça 3 mois. Ici, 2 ans, 3 ans. Mais, au Koyemba, il faut ça là des années, des décennies. Et on a dit que Patrice, Ngoyimsoko, je crois. Et ça a bongo. Et Tikalaka, donc, c'est la raté au fait. On a eu ce temps, on a dit que ça a dit que même Eric a composé des textes. Mais il se faisait Kitanga. Et puis, je profite pour informer Barananzambe que ngai souci à Congo. Les bandits les lotés, vision Royemba pour le Congo. Moi, je suis un patriote, excusez-moi. Je fais des chansons patriotiques. Gana bandi Koyemba depuis l'époque, il y a Papa Mobutu. Oui. Et à son âme, Nazaï Koyemba. Après, il y a Tilelo pour ne citer qu'il y a une génération. Je crois une époque à Papa Mobutu, une époque à conférence souveraine. Conférence souveraine, oui, nationale souveraine. De ça à l'époque, période de Moko Bachaka, même Nzembo Nangai, Kolobelango. Zambé Tata et Batela Zaire. Congo n'a noté Zaire. Zaire à l'époque. Tilelo. On a eu occasion, c'est une autorité.
koyeba susu soki bakolinga ko faciliter ngai nazala na difficulté te pour na ko panza sango malamu partout na ligne ko kelindi dans le monde surtout quoi apporter pas seulement le message de Dieu, il y a aussi le message pour mon pays. Ko tambula partout. Mboka na biso eza na posa ba lobeli. Molobeli et ozalaka moko pambate porte-parole ya gouvernement son excellence Patrick Mouyaya oyo tolinga mingi na musala ni azosala nzama pambula ye mais biso nyonso foto lobela eza na message mususu bango bakoloba pona Congo et comment na mato ya batu nyonso te mais Patrice Tango lobby je crois au mon impact nango na batu nyonso ba réaction message ndenge ezokoma et c'est là qui ngai passe ça lenga passe finalement na zolumi loba que mais Frank ozo gagner nini ko buma bande ko na yo boy Frank c'était mai mbongo ngo ba futi yo combien po bomisa bande ko no biso bande ko no to ko sala pe ba contribution to pesa yo otika ko buma bande ko na yo vraiment finalement liste ngo Frank boyo kana ki combien on dirait yo posa na kati ozo yo buma bande ko na yo kaka boye batu mususu ba buma bande ko no bozo enterrer bango ka boye Frank mbongo ngo ba pesi yo combien to ko contribuer ngai Olivier Tister ndeko azoto ata 1000 francs potika ko buma Frank okoyi ko sala tuté ke bitumbango kasi obundango na kati ya mboka te place population bazali boluka ta zamba moko boyeboke no buma na bomeka na ba force na bino po to lembi ko mona batu bakufa jusqu'à quand finalement donc ils a pas si mon zo kanisa boyima ya misezo ya ils a pas si voilà un peu sentiment nazala ki nango pe jusqu'à présent ils a continuer pas yo et comme on a que non c'est-à-dire liste même ya ba o isengeli ba kufa na Congo la liste est encore exhaustive. Ça dit un moment na ebake tour na yo ezali tour ya diaspora pe ezali parfois bazolo bake bon asala défilé asala marche bongo yepe ya okufa parce que tout Congolais est visé mais oui komanda mokonzi ya mboka ti mutu asuka mutu nyonso so mokonzi aza visé bongo yo donc moi petite conscience ou auto négliger il faut vraiment ezala mena éveiller to la mukamuke ko yeba kete o mona te même mwana abotem lelo na maternité mais bombe ko kwela yi mwana wana salini pour dire que tout le monde est visé alors exactement te au Congo bombe ko ina eza moment mo congolais mon côté aloba ke talinga te yo posant la carte voilà un peu voilà on va lire l'utile à l'agréable to rezo extrait nzembo mais question nga tuna papa message yo parce que ton azoka nzembo nazo répéter en mingi nazoka na sali constant moko oyembi na français na lingala message vous adressé na nani ngana zo le d'abord nzambe on les Nzambe Frank mboka na biso bitumba oyo kapo esila il faut intervention ya Nzambe yango na il faut na le lami Nzambe na biso oyo apesa biso mboka Congo to yiba te mboka oyo eza mboka promesse ko rappeler na kati na nzembo na ngana zoloba nkolo yaka makile sopani pe mingi je crois so landi refrain eza bongo pour dire que pour réponse to koyeba nzembo bazolo bele panani au faut la refrain nango nga le bela nzambe yesu yaka à côté la biso pour mo kilo bato corruption baza ebele obi ke tito tamula na kati ya mboka pe ba traître bazali et si ba côté déjà alors nzambe ka motayebi nzela ko bimisa la biso pe nazo ba ke azo lukate mais nzamba ebi nzela wana il faut to bima ko bima yango il faut biso to iba kulela nzambe ndenge Moïse azai ko sambela pona bitumba ban Israël Josué ake ko bunda je crois c'est ça si je n'ai pas inversé Josué je pense c'est Josué alors na koloba ke mboka na biso esengela pe tozala na basali o bazo bunda bazo sambela nzambe pour être ba soldat ba bunda bitumba moko ya bien po iza passe yo su mona congolais akini na mboka bato pona kocha désordre
koboma bato ezalaka te mais kaka biso nde bazoya kobumbisa biso nete soyoka ke congolais ake kobotola richesse ya bato ezalaka te pourquoi kaka biso bayini si bakoti nde na yango nzembo na nga nazokomadresse na nzambe akela biso et puis na baoyo nyonso baosepela liwa na biso eza na nzembo na yemba na kaish naloba eloko moko ke atako toza basentinelle ke biloko toza nango biso tobongi nango te bino nde fo boya kozwa mais bokoya ozwi biloko ozwi bamatière kende kasi me obomi na sentinelle atako toza basentinelle kasi tobatelelaka bino biloko yango mais botika sentinelle obomi na sentinelle mais finalement eza ndenge nini. Donc voilà un peu, il y a quelques questionnements, ils ont nakati mais nazoko m'adresser plus c'est pas Nzambe. Nakati kuna c'est vrai que moi interpellation na ba acteur et oyo bazali ko causer makambo yo pour kolele ko taper moi message interpellation ezali que vraiment kaka boy to bano vivre bondimi to kufaka. Est-ce que toko cotiser te to peso ata bon pour tika ko boma biso vraiment. To kanse ko zande ko na biso nzo to bande ko na hote. Voilà, excusez-moi. Ça fait très mal, ça fait très mal. Attendez les tokolonga. Oui. Ceux qui moyens zali papa lokola oyeli biso na nzenze. Tu as moi extrait attendez. Oui, Olivier. Nzembo lelo, ça va congolais bien sincèrement. Merci. Et que ça la biso plaisir. Oh. Oh Seigneur. Alléluia. Ouais. Très bien. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. Oh Seigneur. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. Parole de Dieu n'a jamais failli. Il a bien promis qu'il viendra un jour. Il a bien promis ce monde bougera. Nzambe na promesse na mboka na biso Congo. Ata obomi batu, moko boma promesse ya Nzambe te. Yo oza na elaka ya Nzambe kangama na Nzambe. Ata batu bayini yo, me bako effacer promesse ya Nzambe na vie na ote. Est-ce que oyebi lisolo ya Patrice? Oyebi lisolo ya mutu azoyemba na yo longo. Iopeo kolonga. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. La promesse de Dieu n'a jamais menti. Oh Jésus. Oh Seigneur. Congo tokolonga. Congo tokolonga. Biso toyiba epa ya mutu te. Nzambe. Mboka nini lelo bakolo bake Congo ekotela biso epia biso eboma bato. Ata libota ya Israël bazai konyokwama. Ezaki na mboka mopaya. Bazo nyoko me biso to bapaya na mboka na biso te. Biso tozo nyoko made na kati ya mboka na biso. Pona nini? Tosali nini?
communauté internationale tout ça nini non. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. Nzambe banani bako kango lokuta. Nana kango lokuta. Rebelle kango lokuta. Non. Toyebi vi na biso. Eza vi ya pasi metokolonga. Yango na ba colonisateur oyo batikaka biso ba leçon ya kotanga. Eza na place mo bobosanaki. Na lo bango pona pasi obiso tozo mona na kati na mboka. Na cours ya conjugaison botikeli biso ba temps nyonso ya ko conjuguer mais fallait na temps moko approprié pour na ba congolais. Botikeli biso temps présent, temps passé composé, plus que parfait, futur simple, mais place wana bobosanaki. Pour na biso ba congolais, fallait botikeli biso futur moko compliqué. Futur simple eza pour na bino na bana na bino. Bazo bota bazo kuta makamnyos bobongisa pour na bango. Mais biso fallait toye ko la futur moko compliqué pour to banda ko zo ba disposition. Ndenge to ko bunda na pasi oyo. Comment moi na ko bota makale lelo ko kuta pasi na vie na ye. Mais ya bino bana bazo kuta bobongisa la bango makamnyos. To boyi. Promesse Nzambe za. Oh Jésus. Franck na ko sukata wana nana. Merci papa. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On a évité ce bâtiment, se sentir l'atmosphère aux oreillers, tant aux autres kanzemboyo. C'est très douloureux. Mais là, comme ça, on a papa, il a promesse ensemble. Il a promesse nini. Promesse ensemble et pour le Congo. Pour le Congo. Congo est un mboka moko. Il faut que la mboka ezo sunga batu mokili mobimba. Tala lo baye ko découvrir ba réserve ya ba minéraux eza pona ko sunga mokili mobimba. Siko nzambe ko bomba mona kati ya Congo. Siko na kati ya Congo ndenga che est-ce akocha ba réserve ya ba minéraux ya boye. Bongo acha ba zoba na mboka wana. Comment biso ko bimelo ko la to ba zoba? Non. Nzamba za na promesse pour mboka oyo que biso esengeli batu mingi ba se retrouver na vie à partir na biso. Mais muyini alingite muyina zo bundisa biso on tozo rappeler atanga Patrice Frank Stemai soka ye nzamba ko kokisa bilaka pona ye to yoki même ezana ba sala nzambe belé baleka ba tika même message pour mboka oyo yango ezo kokisama tozo rappeler bango bobomi ba génération ba no bota makaka tozo reconnaître que toza agressé na kati ya mboka na biso. Israël bazaki agressé na mboka bapaya mais biso toza pa na biso ekosimba ta mokete soki nzamba longisaki Israël na mboka mopaya un jour tongo etanaki pona bango esclavage esili vi wana esclavagisme esili babimi bongo biso mona mboka na biso koma kimi ekokota te ekokota. Amen. Voilà la promesse ya nzambe pona biso. C'est vrai tozo lela. C'est vrai tozo nyo comme mais souka nango ezali tongo ekotana un jour. Amen. Ba réaction ni yozui ya banani après sortie en Nzembo yo où ils ont na richesse monene où ils ont touché sensibilité à batunyo so na muto assemble la raté na muto aza gentil na muto aza méchant Nzembo de touché. Mais personnellement vous-même ba réaction banani yozui eza ebele je crois na kotinda mutu nyonso bo s'abonner na chaîne na ngai Patrice Ngoyi Musoko officiel soke kuno komona jusque maintenant tozoloba bato bazokoma. Wow. Nazongeli susu na chaîne na ngai kombo ezali Patrice Ngoyi Musoko officiel soko taper au moniteur la Nzembo yo komona ba message za kuna je crois ba réaction eza ya encouragement d'abord
koyebisa ngai ke papa Patrice tikala ka ndenge toyebela okaka boye to sepeli na nzembo yepesi biso susu posa ya kolinga Congo musuku talobi ke ngana zaye koloba ke mboka wana bateka so bakoteka naza koyeba teka maloba naza koloba ezaki mabe au place mona loba ke zana nzembo na loba ke olingi bateka mboka na yo pesa prix kasi et puis prix wana bandana na famille na yo o famille na yo ezana kati ya Congo comme olobi bateka Congo prix ya papa combien ya maman combien na bandeko na yo interpeller pona oloba ke makamsu tolo mamamsu pona pasi metolo baka bongo te bamboka musu bozo kene bo vivre wana bango pe bataya pasi ezalaki lelo bino boke na tango ekomi area miel tango mboka ekomi rose mais mboko ya biso ata bokimi boyoka sango ndenge nzambe okokisa mokano na ye pona mboka oyo promesse nzambe eza promesse ya gouvernement te he ya nzambe gouvernement lelo akotia promesse ki mokonzi wana longwe mususu aye babosani yango mais gouvernement ya nzambe mutako longola ngo azate Congo ezana ange nzamba tia pona kobatela mboka oyo mais bokomona kala te ndenge nzamba zo changer makambo. Amen. Merci. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nanga. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nanga. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Pour aussi c'est le Camboya Nzembo attendez le Tokolonga Nzembo vers la fin bande ko no sobayo ki yango ba indépendant musique et kati il y a une prière wana toujours ka voix ya mwana ndazo sambela et nakata na yoka Swahili malamu mingi te mais nazana moi idée parti moko lobby Nzambe ya ba orphelin et nana zo sambela mwana ngozwaki wapi est-ce que enfin ukomi kuna ndenge nini mwana wana zo sambela wana azali nani aza mwana Congo ti azo sambela ta liboso na ye ache lamba nini liputa mama wa bota ete ache dra oya fini kakate ache chemise na ete oh Jésus mais ache drapeau ya Congo Frank Stemai, il faut banga na kati ya mboka même ata bana mikeso bakumu sambela pona sujet na yo. Mboka oyo tokolonga na kombo Yesu. Amen. Bolanda maloba, bolanda losambo ya mwana wana yembi alubia ngona Swahili parce que côté penande bitumba ezali. Siko zwa mwana wana net bana no ya ndako. Okoyoka ndenge nini na mutema na yo. Oyoka ndenge nini. Toi bana me yaona lobaki dernièrement tozaki na Papi Mboma na pesi mbote frère Papi Mboma et puis qui est que biso basala nzambe ezana musala oya biso ba découverte msuto kena ko sala toi na tina ko lekela ngona médiaté même ata osali acte moko ya bienfaisance ozana posa te fo batu batala biso to ba organisme ya mukilo te ba luka publicité na bango. Mais biso basala nzambe tout ça là so na pamboli Stemai il faut na que nous salons ba publicité non mais za na bana mingi lelo oyo bande komi ba uti ba est place au fond des atitos zo bomba bango na bandako ah bon oluki place moko cheye to futelier bo futela mwa mbongo pour que azwa ta mwa kimia
otala bwino ndeko na ye babomaki na misu na ye mosusu babambaki ye nzete munduki te bazwi pena nzete po ti azokufa papa eza na bahistoire moko ya somo otokoleka na télévision te po tolobango mais yebaki eza na bana bazosouffrir yoyokaka losambo ya mwana eza théâtre te mwana wana aloba pena likambo solo ou bien zo avion kene na est. C'est triste. Okomona plus que ça. Mais loko malamu eza nini? Eza na bano avant bakufa ba parents na bango batikilaki bango notion ya nzambe. Bana wana bakubika. Denema to monaki chef de l'état nzama pambula mokonzi ya mboka na biso. Merci place aux Ali. Ba biloko mususu salaka et sala biso bien. To mona denema azwa ba orphelin, ba orpheline. Ba yaki a ojobati na stade bo mona ki bango azo tambola na bango et c'est mon mutema. Eza geste pour nous la to reconnaître que na tango yo za na baboti na yo eza na bana mususu ba souffrir. Frank. Omone eza somo ko boma mutu azana munduki te. Yo za na munduki. Oh. Mutu yo ata ko tinde ko tinde ke kasime ozui pena arme. Et puis innocent. Innocente. Ya on a lobby hein. Na nzembo place mona lobby ke yo bomina munduki. Mais yo mbala musoza malaria mote ko boma yo. Ngungi. C'est ridicule hein. C'est ridicule. Na prêcher ridicule. Ngungi ya bomi yo. Cancer e bomi yo. O mbuma moko ebimaki na tolo kufi. Ake kufi la pe wapi na hôpital a cher. Mais au kufi kuna ba memi yo na colis. Na c'est avion. Bazo même c'est ridicule. Yo eza ridicule ko landa yo. Ba onions bazo boma ba congolais. Papa. Et puis na moment toza lelo tokomi bato lo sambo. Na ndimite que Frank Stema yo ye oye kozwa pouvoir na makila ba leki na ngai. Ya ba famille na ngai. Que yo ko omene vino na kimia, omene na kimia te. A moins que nzambe likolo ala son nzambe te. Yo pozwa pouvoir fo boma papa na nga mama na ngai et puis asali eloko te. Olo basiko koma mokonzi. Ozana problème. Ba ange baba no tungisa yo. Ozo comprendre likambo na papa. Très très bien. Mboko ya biso etikali bongo. Nzamba za na mboka oyo. So libozo mboka zwa na kimia. Mais kuzwa na makila bato de kana ba élection, peuple la peso chance. Kimia ndo yango wana. Kimia yango wana. Oyo ko violer na bandeko na pozwa. C'est vraiment triste. Ouais. Merci beaucoup Papa Patrice pour nzembo nzembo moko à la fois éducative, patriotique, d'interpellation, une chanson. Dans le bac tout à l'heure, on a début à Waizanzi, Momoko, Zoupes, Tchabiso, l'atmosphère, Moko, il faut qu'on intervenir. Tout Congolais, Kazali, je pense que je vous recommande encore cette chanson. Attendez les Tokolonga pour nous un clip, très beau clip. Et ça, Patrice Ngoyi Moussoko officiel, chaîne YouTube, au côté kuna Nzembo Ezali. Ah oui, on en live, mais qu'on a en image, ça va bien. D'ailleurs, je voulais rendre hommage à ces jeunes, HB. Oh, ça travaille avec oui, Achille, oui. Achille Baloumé. Oui. Ça travaille avec Mbalibele ou bien Mbaliboso ça va? Non, Mbaliboso. Ah bon? Mbaliboso tout ça. Non, ça va et puis Aza vraiment humble et Aibi peut collaborer. Asali après collaborer pena biso papa patsomun ndengini na solo pena ba Olivier Baptister tout ça on ensemble donc tout travaille en collaboration et puis na suka vraiment il était sincère en tout cas merci Boedinga pe mingi pour na musalo kendi boso mais vraiment il fait un bon travail et azapena matériel na ya kitoko j'ai apprécié surtout sa politesse hein, son comportement s'appelle Némé Achille, nous avons pas mis place aux alliés. Achille Baloumé, Achille. Oui, Brazil qui est musicien, oui, Aïeb Sakinga. Grand frère plutôt. Oui, Aïeb Sakinga Moukolona qui n'a pas été na Goma pour la première fois. Bayaki na leki na Inosbi et na maman. Non, vraiment na sepela qui m'a bien bazo talanga na musika bango bana mike et puis lelo a komi ko sala nanga ba clip vraiment sepela qui mi na sambila qui mi pona ye. Pene psaki bongo ye langa Inos. OK. Abino na koya na ye na ndako. Ah, oui bien noté hein. Non, aye na mtemi akoya je pense. Ah oui. Merci beaucoup. Alors on a ça la clin d'œil na maman moko asambela rapé mingi, avec rapé mingi. Maman Chati Tangu.
Maman Chati, ma Chati, ma fille. Oui, na Colosie, hein. Na Colosie. Oui, Napa Costa. Papa Costa. Nzaba Pambola Bango Mingi. Merci. Amen. Alors le 9 mars, tout cela qui bisonne sur Ana Bumbu. Bumbu t'adore. Ça qui thème ya concert wana. Mais ça qui pour nini? Pour nini Bumbu et pourquoi ce thème? Merci Franck. Parce que depuis fin 2024, Zamba Pesenga message à Kozongisa évangélisation dans les lieux publics. D'accord. Zamba na posa to gagner ba âme. Pena bandela qui déjà na banda qui ont déjà na Bumbu. OK. Après Bumbu non qui na ba place nyos na okende tina ba Kingabwa. Donc ça a 24 communes. Oui, 24 communes en plein air, tous gagné ba âme côté à bâtiment lo bananzambe parce que musique ya nzambe le comme le ko la musique mo ya divertissement. Comment partout? Beta tina bo atelo. Ah, mais la peine moi copo mais ba chenze manza. Oui. C'est comme si ba tu vas comprendre ce sauter sans il y a musique chrétienne. Musique chrétienne d'abord louange adoration et Kiti. D'accord. Et à Kiti ya Tata Moko. Tata Mweza Nzambe, Kiti na ye. Kiti azo zera lokumu na ye, musique. Alors, objectif nango ezali bato ba yoka maloba Nzambe na kata loyemo. Ata ba bini me ba yoka maloba Nzambe pe ba bongola mitema. Ba koma vraiment bana na Nzambe. Mais ezala te musique ya moto oyemba musicien oyemba na suka nango o Kiti. Ozui bana basi bano tamla na bango makango. On dirait que tant aux ako yembela Nzambe na podium, ma kanso ezaki pa Nzambe te mezaki na se ba jipe bana basi. C'est honteux. C'est honteux ça. Excusez-moi mais il y a soni salité. Alors musique ya Nzambe ezana tina nango ya. Eza pe musique ya ba ya compétition te. C'est la concurrence yona ye ngana leki ngana yembi boy non. Mutu na mutu akoyemba ndenge Nzamba tindela yo pozo yemba na muninga kozala complexité ki ya yembi bo ngafuna yemba koleka ye non eza bongo te. Alors Nzambe na mawana ye alingi musique na ezonga pona ko gagner ba ambato bako bina bako sauter mais tant bazo sauter andima ke donc na biki bo moina ngai efungwami naza susu mutu ya mabete na komi mutu ya malamu lisumu etikali ka libaku. Oui. Parce que tango tozoya epana Yesu ko lobate que tu deviens parfait. Non. Donc lisumu ekoya meza libaku yeka baba Seigneur na su mutu wana te. Mutu ya genre wana te. Na sengi pardon limbisanga au continent nzela no ya Nzambe. Donc to pourquoi choya Bumbu papa? O bandela kaka na Bumbu. Bumbu eza place Nzamba talisa kingai. Gloire à Dieu. Que fona bandana Bumbu peleke kitoko vraiment. Après Bumbu de to kene ba commune mususu. Nzamba talisa kingai yango na dénommé yango Bumbu t'adore Seigneur Bumbu t'adore. Bumbu t'adore. On va prendre un extrait de ce concert. D'accord. Juste quelques minutes et puis on va revenir pour continuer notre émission avec Papa Patrice. Alors nous allons commencer. 5, 4, 3, 2, 8, 0. Et voici Papa Patrice. Et voici. Et voici. Et voici. Aide-moi Seigneur à marcher toujours plus près de toi, car ton amour pour moi t'emmène là-bas au calvaire où tu as ta mort pour mes péchés. Voilà, je pense que Bosepe n'a pas image à Bumbu t'adore et je pense que prochainement tous en a commis nous n'a pas Patrice avec beaucoup de plaisir et puis tu me sens qu'il y a eu un concert il y a un concert nous a payé tu es bien là ils a par exemple élément oyo et ben là composé frère Patrice amen amen aïe musique na ya tekakate musique na ye mais mi ba mo lo bando comme koteka quoi appelle na posa ya mwambongo posa mutu
Bon, place il faut bon ça moquer Franck, merci, gloire à Dieu. Na ndenge na yo boyo ko cité au lobby oyo yebi oyoka eza bongo. Mais vérité eza que jusqu'à présent na kumisaka nzambe dans le lobby wana boum bato futa combien. Est-ce qu'au franc des alaki même au franc de même ça la magité en plein air bato so bato ninga mais au franc de non nzamba lobelenga likamo franc te nzamba lobenga ya kote ya bato. Eza lokola na nzela na ke na komi na rompo e gambela na moni mutu na te ya bonguli mutema na sambeli pona ye na pesi adresse ya na église alanda Yesu ou bien na orienter une église moko boya kota siko na koyebisa bonde na te bongoli meto pesa ka offrande non zomon c'est-à-dire na ke na sali musala ndenge nzama zotinda ngai mais à un moment bato komi na posa ba CD d'accord ba cassette bazo senga vraiment ils a pas chaque fois na somba ka CD na sali na bano kabila bato non wana siko komi mécanisme mususu il faut que tu studio au comprendre très bien ba support pour na kutia matière wana na kata ba support siko ozoteka maloba na nzambe to za kata ya support mais juste eza ba frais ya support et maloba nzambe eza ofele très bien eza lokola ba bengi ngai place moko moto abenga na mboka na bango terrain vide ezalaka te il faut allouer ça il faut on les organisations mais ngai nazo ya gratuitement je viens je travaille les restes eza organisation ndenga sali ba faut pas fana na ba kiti tout ça eza Patrice te moto organiser yango Franck moto organiser par exemple donc voilà mais ngai na tikali ka bon nini osala kapona ko jauger popularité na yo parce que lelo il semble que comment pour tout le monde aux artistes chrétiens ou musique populaire il faut stade des martyrs. Là, en tout cas, dans la popularité, il a rempli le stade des martyrs. À côté de la liste d'artistes populaires. Est-ce que, et il a fait Patrice un jour, à ton de Célabusso, Nzungo et Zalaka, 120 000 personnes. Merci, voilà, gloire à Dieu. Nakansi, ceux qui n'ont pas compris bien souci, n'a bien eu que loi moko ekomi que pour bandi makoza artiste, il faut populaire. Populaire, hein? Voilà. Artiste oui, mais cause artiste populaire qui y est batu balandagai. Oui. Eza bongo. Nakopé ça mon exemple muke. OK papa. Na kansi ça fait au moins 2 semaines seulement depuis Nzembo ebimi. Hein? 2 semaines et demie je pense. 3e semaine to kota bientôt. Soko tali ba vu à moins que je me trompe. Stade Nabiso 80 000 personnes. 80 000 personnes. 80 000 personnes assises. Mais sur le télémi, on est comme 120 000. D'accord, tous en ont 80 000. Mais nous avons de presque 200 000. 200 000. Alors dites-moi, 200 000 personnes. Oh yo, Hollande Patrice. Surtout que on a stade de martyrs. Combien de fois? 3 stades de martyrs. Mais n'est-ce qu'il y a un stade de martyrs? Au moins qu'il y a une illusion. Bateau bazana posa ya végétarien. Wana bino ki na cadre ya bateau bota la végétarien. Mais nous dans le Seigneur, excusez-moi, souffrez ce que je vais vous dire, na minimiser bateau mosusu te wana eza vision na bango. Biso na makambo nzambe, ce n'est pas végétarien ezali ko ezako ya en premier. Nous on reconnaît pas les végétariens, mais nous reconnaissons l'élévation. Très bien. L'élévation. Ce n'est pas le végétarien. Végétarien, ils ont pour nos bateaux mativisme. Ali ba monaye, oh voilà, oh Franck Alobu, il y a un populaire, bon mounité bateau baye. Mais ils ont un bateau sous bateau balingi mais dans l'ombre. Au moins une période avant d'expliquer l'élévation. Période de mon corps à vivre des bandes de poto, que Dieu vous bénisse, nous en Europe, Asie, partout, vous allez, États-Unis, Amérique. Période il y a Covid. Oui. Ce continue période de Covid, presque téléphone news, réseaux sociaux, il y a des gens qui ont dit mokolo na suka, mokolo. Au préparer moi les papa. Ceux qui Franck a saigné to yembango. Donc mokolo na suka, mokolo na somo. Na leli. Nzembo zeka yango wana. Mais na soto bi bato na nous to yike ba ya puna yema na stade de martyr. Je crois place que vous arrêtez.
mais je ne l'ai jamais fait. Alors, na âge na biso toza na appel au tozu et pas nzambe, nous restons fidèles na ba recommandation à nzambe. Ce qu'a recommandé ko sale loko wana te ko sala ngo pété pour Franck atondi stade de martyr. Mais Franck ko benga na stade na ko ya. Et ça tourne yo mutu moko te akwe ko bisa tala yendenga sala yo pe sala wana komi comparaison wana komi na makamete compétition nzamba linga biloko wana te. Nous, je disais, tous allons reconnaître élévation ou est contraire na végétarien. D'accord. L'élévation musal na nzambe zani, ça dit toujours reconnaître que nga Patrice nazaki na foule. Nazaki na tinate, nazaki dans les oubliettes. Motako le kapé azo monanga te, mais une fois il y a eu quelqu'un ayaki a moningai, a zwinga, a sokolingai, a pesinga valeur. Na monine pe na miso batu. Franck a le kate sans katalangai. Oh, Patrice, oui, moi c'est Franck. Ok, il y a une zone émission. Grâce à qui? C'est grâce à Jésus. Alors, désormais, na munoko na bano tanga ka kombo ya mutu a élevé kingai. Ou a pesanga valeur. Voilà. Nous munoko zala toujours humble na vie na yo. Partout aux allez même à ozoka chafa na zolo banzambe, nzambe. Parce que nzambe te, mais Franck okemoni langa wapi. O changa kana likamunini. C'est Dieu. Moi, dans ma vie, je chante Dieu. Alors, bis tous bateau, tous reconnaître élévation. Dans la église, même, il y a 2 personnes. Wow. Ba bengingai. Et puis, ba kamwa. Denema nazaki na ngaba. Ibande kwa ngaba, je vois bazo kangai. Ba pasteur ba lobi ke kilte banalaire nini. 16 heures. Ngai avant 16 heures na komi. Na koti ba kiti vide. Ba filma ki même bande kona ba nazana ba image. Wow. Ba ici pasteur Patrice, ça y est déjà. Ce n'est pas vrai. Aye ko kuta nganga je sina kotaki. Na fandi. Batu bazako ya ngana za déjà wana pour dire que na kenda te pona ba honneur ya batu. Pene bisa ba église que pasteur soko benga boza batu arrêter le bino. Ngana respecter à l'heure parce que je sais muta benga na mission ou isa pasteur te. C'est Dieu. Donc moi comme celui-là aspect au milieu où zoko tselanga wana ya popularité vraiment naeba que na sukwa makuna na zalakate, celui qui est populaire c'est Jésus. Ce n'est pas Patrice Ngoyi Musoko. Hein? Au moins natako bengo pasteur Patrice international na linga bilo kwana te. L'international c'est Jésus. Amen. Merci beaucoup Patrice. Non mais ça c'est très bien. On est vraiment béni aujourd'hui. Alors il y a une date tout le monde a qui on a ba plateforme presque moins mingi. Le 19 avril de cette année, dans la salle théâtre du gymnase Maribel. Et ça, vrai que vous êtes le 19 avril? Oui, ezali année moko évangélisation de na otekoloba kenza mazoti nanga partout na okenepe noki pona zongi la musala. D'accord. C'est pourquoi na dénommé ngo ezali Patrice Ngoyi Musoko, Patrice Ngoyi Musoko des passages à Paris. Des passages à Paris. Des passages. Donc nazo leka. D'accord. Mais bandeko bayokani ndeko Neves nzama pambula ye. Abi papa Patrice to mona yokala. Bana nzambe bazela kayo. Lokola nzele bandi ko fungwa masogo koko yape ko pambula libota nzambe na bioke na ko yapo bato ba yamba Yesu to adorer Seigneur. Nzamba biki sa kangola ba musu ba kenda poto jusqu'à présent zo mené vie lokola zana Kishasa. Donc ça c'est un problème qui est spirituel. To kende temps to kumisa nzambe nzamba sala bango ngolu vivre vraiment échanger pour nzamba ko sarate. So nzamba déplacer yo d'un milieu à un autre, c'est kazana histoire ya sikalingo sala na vie na yo. Mais okoko se déplacer te okena mboka mususu zo mené kaka vie kaka yango na les mêmes. Oza Jésus-Christ te qui est le même aujourd'hui hier éternellement. Non. Biso vie faut changer. C'est celle Jésus qui reste le même. Alors to okena nzamba sala bango ngolu otozomo nazo sala bato mususu na passage ya musala ne Patrice Ngoyi Musoko. Donc eza vrai. Et ça vrai to kende c'est pela qui que na mois avril je crois ça na ba démarche azo kosala na kende puis loko na sepela ki mingi na ye alinga mema ngai mo côté po na kende sous ba répétition ba nini na OK na équipe mobimba. Ah mais c'est bien ça. Alors quelques bandeko ba kozanga sur place to ko ajouter bana biso bazakuna ba trésor azali les clavéristes azana Belgique et puis tout ça ba maman Lili Likanja bazali donc ezana bana biso musu bazakuna toko yeba kocha bango pe po bazala na biso. Mais bref, équipe vraiment no kena. On s'occupe Franck aux après je crois
prochainement tokende na yo. Non, non, mais à Paris. À Paris, oui. Non, mais j'invite tout le monde. Bande Konyo sera disponible. On attend. Le 19 avril, le mois prochain, ici, dans notre calendrier, frère Patrice Ngoïbusoko, on a parlé le 19 avril, dans la tête du gymnase, donc ils ont un château d'eau, et ils ont une place bien, transport accessible, en tout cas, et vous allez bien tout le temps de Repenzambe. Il y a des tours au Sambien. C'est vrai que bini moi mingi, mais tout le monde compte en Zambie au salaire. Il y a on a profité même là-bas pasteur nyonso, quelques pasteurs au Bamonique baza prêt pour nous alawana. Na on un producteur a réservé quelques invitations pour na bango. Ko tchaba on a place au singeli pour na basala en Zambie. Parce qu'à un moment to ko sambila pour na batu. Et donc appel mo ko sale mawana pour batu ba fongola mitena bon ba yamba yesu dalinga ba passer bazana bozana ba invitation na bino o sengeli pour na bino pour ne pas exagérer invitation d'honneur mais invitation o sengeli vraiment pour na bino ba place ya bien bon c'est la bino bo bengi donc tu as bien en contact na de quoi organiser pour bombelanga quelques invitations même 20 ou 30 invitations comme ça pour ba pasteur oui aux alawana bon mitungisa te ke non c'est vrai moi ba condition que vous allez parfois coacher pour na coacher un peu hors de réserver ba place à bateau ba billet de ba sala ndenga sala mais moi vraiment il faut bombelanga ba invitation moko pour na ba pasteur et wana ba ozakola ba inviter na ngai ba kota sans problème. D'accord. Le DG Costa Itango vous a invité, il y a biso DG Didi Levis Ilunga. On a Paris Mokolo wana Maman Chati Itango invitation à lancer bande konyo en tout cas vous en a biso bien. Papa Costa vous le battre na bosani yo. Vous a déjà na katima Chati bozali lokola Franck Alobi eza bongo. Invitation bango pezali. Mais faut bazala. Très bien. Merci papa. Toko Nzembo yo en tout cas batu ba rodinga ngo mingi. Ngana sana na playlist na ngai. Oui. Ataba pasi ata minyoko. Ekoya. Ezali? Ok, merci beaucoup. Et vous savez, la biso bien s'appelle une bande de connaissances, la biso plaisir partout bazali, que peut-être espoir té. Attendre nini. Nzambazali. Amen. D'ailleurs nzambe ko sala bien parce que yende muta lokotaka pas tombolaka. Amen. C'est très important. Amen. Ya onze mo dalinga ngo mingi. Attends, on a un problème, ça fait du bien. Ouais. Amen. Ouais. Yes. Ataba pasi ata minyoko ekoya motema na ngai kobanga te. Alléluia Yesu ajali ataba pasi ata minyoko ekoya motema na ngai kobanga te. Alléluia Yesu ajali atakobeta atakoswana ekoya motema na ngai kobanga te. Alléluia Yesu ajali. Ok. Ouais Olivier, très bien. Ataba pasi ata minyoko ekoya motema na ngai kobanga te. Alléluia Yesu ajali na bomoi nanga Yesu ajali na motema na ngai Yesu ajali awana Kinshasa Yesu ajali kuna Bukavu Yesu ajali kuna na Goma Yesu ajali bisika nyonso Yesu ajali na libota na ngai Yesu ajali na bana moname Yesu ajali na libota na ngai. Merci beaucoup. Non, Nzemboyo. Yes. T'es pesé un courage. Amen. Pesé un courage. Attendez qu'il faut na téléma. Amen. Et j'aime ça.
Daniel Moussoko, mon frère, quand il est spécial à toi depuis Paris. Daniel Moussoko, merci également à Tisterne Kalonji. Donc, il s'est bâti pour que tous les papa les lois dans le plateau d'abus, ça fait du bien. Au bandi Moussala Nzambo, Kala. Moi, je me rappelle, Touzoya na la culte matinale dans la résidence à l'époque. Ça banné 2004, 3, 4, je me rappelle. Bana bandali so bayebi to bana biso ko sopana wana na tongo apoto kende ba classe tout ça. Mais ti lelo baninga bimisima na yo, ba koma ba bishop, archbishop. Je sais pas qui. Yo kaka frère Patrice. O matakate. Bana to yeba. Non, mais tu le prends au matakate. Tu kala frère. Yo za matumbo les Frank. Bon, on habitait Ezaba Combo. Ezaba Combo. Ezaba bete mutunyoso. Yo poko comme bishop na Mosala Ozosala. Ah, bishop ezalaka. Okolo be bobenga nga boy. Na komi bobenga TV5. Oui. Ah oui, c'est vrai. Omoni? Te banda lelo France Tema bobenga nga France 24. Hein? Ezana ndeko na bino moko naza ko seka mingi elle mususu kazolo bana seka kaye sa façon de parler comme on est babenga RFI. Ah pacho RFI. RFI. Oui. Merci. Azana Paris quoi, tu peux dire. Nzama pambola ye merci. Elle mususu kolobani sekisa nga mususu donc ça m'intéresse quoi. Oui. Au fait et ça ba combo. Mais ça na combo moko esovaka. C'est le nom de Jésus. Na ote oyebso avec ba onyo so bengi ba bishop so na moni epeno peso bonjour bishop parce que ça combo na ya lingi so ko bengi bonjour prédicateur ako silikati ya lingi combo mais ça benga e combo na ezo cha ya l'aise mais vraie identité na biso nzambe mutayebi yeba lelo église lelo ezana posa ya ba bon prédicateur te. Mais église lui en a pour ça il y a bon exemple. Parce que l'été au Patrice azoté alelo Frank pa kozwango a te sou parfois qui toko koleka wana mais problème est des témoignages. Problème est comportement. Des places parfois même mboka na biso lelo même ba kozebele pe ba komi na ba qu'est-ce que c'est. Mais muto to zako zo le ko un bon modèle pour na corps de Christ mais vie na eboy. C'est ça le problème. Donc, boutique ngana komuna nga frère Patrice. Bato bazo bongo la mitema, tout c'est censé na sala musala mission na ngana zui. Et ça le bien kana kombo wana. Hein? Yo tiko yoka Yesu babenga ye bishop Jésus yoka. Ba Pierre batikala ka ba Pierre. Hein? Na boyipe kuté musoto bima penete un peu moins ba tout le monde te manque à respect ou bien à Pierre mais to ko benga ta les serviteurs de Dieu. To benga ba mais tolanda wana te tolanda musala o ezo salema na kati na moto abengami olingo koma Frank Stemai oui ozino kombo parfois ozoluka moi buzz po bacha okame musala Frank asala qu'est-ce que yo sala ngo et ça le problème Patrice atikalika Patrice ngo imsoko nazo garder toujours discipline wana ya nzambe c'est ce qui fait que jusqu'à présent beaucoup qui ko sepela na ngai par la grâce de Dieu que nazo sala musala moko ya bien atato ba bengi biso to ba les derniers mais devant nzambe to ba les derniers te. Amen. Voilà. Merci. Allez, on va évoluer et puis prendre les derniers virages de notre émission avec l'homme de Dieu, le frère Patrice Ngoyi Moussoro que vous aimez beaucoup. Donc, on a invité la biso de l'eau et aussi la biso plaisir. Aux aralèses ou apina, kosala musala nzambe. Na cher tango zoteya ou bien na tango zoyemba. Bon, na lingi obi misango bien pour cause la l'aise wana à l'aise c'est-à-dire biso cause la nzambe. Parce que le lot tout mon âme nous l'éternel comme église monene hein. Oui. Ba na ba partout à travers le monde ba aussi pe na prédication te ya bango mais biso to yebi yo d'abord chantre. Alors yo moko na poni ni ozaka ta mususu obi ke ero pe na connexion makasi na nzambe. Za ta ngozo yemba. Nde oza pena ki na oteya nazo na loyembo tout ça je me sens beaucoup plus à l'aise qui est na cher tango ozo prêcher le nzambe. Merci. Nga na yebi que musala nanga d'abord mingi za koyemba. Ta una zoyemba nebi ke connexion yaka makasi. Et même na cher son azoteya je crois bande ko bayebi
Et c'est vraiment très rare que Nate y a du début à la fin sans koyemba. Sans koyemba. Vous avez bakaka tout ça non. C'est-à-dire nazo yemba. Pourtant on a yemba Nate so na yembi na santaka présence makasi ya Nzambe. Puis na moment on a pe ba témoignage pe sa maka. Nzamba zo délivrer. Ah ouais. Et puis na tant on pe na zolo ba de la part du Seigneur on pe sa maloba Nzambe, moment on a pe na yoka bien ndenge lito izo fungwama. Nazo yoka. Maloba na zolo ba je sais que c'est poussé par le Saint-Esprit. Bref, pour dire que koyemba koteya misala wana nyos lokolo eza ya Nzambe na sala ka tout que temps nazo salango nazala toujours na présence ya Nzambe parce que Nzamba sala kaka na décision na bisoté yoko muna ke Nzamba ko utiliser ngaka na ere nazo yema nzoka te moment ko utiliser ere zoteya ere zo sambela pona moto lokolo nyos ya misala Nzambe wana conseil na kopesa na basala Nzambe nyos ke zongi saka musala no so sala na maboko ya Nzambe po yebite moment ni Nzamba ko utiliser yo oyebite ezana mutu Nzamba ko utiliser ka ere zo pesa offrande Nzamba bikisi Nzamba muni ye ndenge Yesu amonaki mwasi ya ko pesa offrande omoni tango bazoteya Yesu amonaki yete mais kaka ere zo pesa offrande Yesu amonaki mwasi moko apesi koleka batunyoso omoni message tango ya wana même l'église msabana Nzambe ke tenir compte ya kosala musala no na donc tenir compte ya étape nyonso ezoleka ke oyebite erne Nzamba ko visiter ce que offrande peut s'offrande bien ce qui prier peut bien ce peut ko landa mateya zala pe attentif pour na ba étape wana nyonso étape Nzamba ko visiter yo oyebite donc ngai Patrice ta on a côté église ça na ba tous ba yika po ba yoka mateya alors nazala vraiment conséquent na mateya nazoteya parce que Nzamba ko bikisa bato RP nazoyemba nazala toujours conséquent RP nazoloba bo pesa offrande et l'okonyos même na ba annonce il faut nazala vraiment sérieux neba ke siko je parle de la part du Seigneur Nzambe na étape nyonso abikisa bato. On va prendre une image. Ils ont un frère moi bando beta guitare yozo yemba. Ah bon. Total la image wana et puis tokozonga pour na commenter image wana et puis on a deux trois questions pour libérer moto na sala Nzambe ana mambo beli face. OK. Suivant avec Merveille Mampouya. Je pense que tout le monde est sur ta guitare et dans les frères Noël Ngia Makanda. Na image wana, je parie fort qu'ils sont dans l'église pour na yebi mon âme dengue zalaka. Aza mon dit mon âme l'Éternel. France de Maille. Nakoloba boy que église et bandaka nano na famille. D'accord. Motu nyonso église fait banano na famille. C'est-à-dire tango obengami musala Nzambe. Ata bango nyonso babongoli mitema te. Mais d'abord na famille ba ko reconnaître que awa to matato kitato wana mutu moko Nzamba tinda. Nous sommes une famille chrétienne. Alors na moment on a nébiki tozaki na ba ta ya prière en famille
na ere ya Covid. La Covid, oui. Tout le monde qui bolate ba cache. Oui, na ere Covid. Tant yaki nde kokutana na ngai, même non toi na prière. À côté pemba la moko. Ouais, je sais qu'il y a na bureau. Après to bima ki na se. Ba moment oyo tozaki ko sambela na bato na nzela ya ba réseaux sociaux, live na sur internet. Alors na sei bochele kiti wana, afani pe na kiti na bi obeta guitare nga nazoyemba. Abi oh ya Patrice, abenga bité yo obeta. Azu pe guitare, ba Olivier ba pese guitare. Ndia bani ko beta, na bise na obeta mokolo na suka. Ah oui na yebi yango. Ah yebi yango. Oui. Ndia bani ko beta nga nazoyemba, voilà, c'est ça. Pe to sambela ipona bato nyonso. Ya sambela baba. L'église ya sambela. Pour na yebi ki ya mon amour l'éternel, question non, je pense question ane vous allez bien yemo mokolo kutana na ye, mais là je parle de la maison to sambela na ndako on les a prié la famille et ça le réseau ils pas autres na ke ye abeta musique wapi na yeba te question on les a au moins tant que musala nzambo je sais que s'il a un problème non bon côté mais je sais que s'il a un problème aya kana sambela pona ye. Ok. Aya kana sambela pona en famille qui na ke yaya asambela pona na zo bima ou bien na sala boya asambela pona ayaka na concert pour ça les plein wana avant que ndayaki chalo beaucoup na lobby que chaque fois bimaka pour dire que avant même à voyager ayaki pe na sambela ki pona ye pour concert on est simba ki na lobby ayaki na sambela ayaki na sambela ki pona ye. Ah félicitations. Ayaki na sambela ki pona ye. C'est wana. Nzela nyonso même azo ke tala muto voyager ayaka na sambela pona ye. Waouh. Ma félicitations, Patrice. On va bien sûr terminer notre émission avec une question en tout cas qui nous reste. Frère Patrice, tozaki na yo tout le monde qui yindaki. Biso Africa il faut toi qui derrière, bino kolanda, koyeba qu'est-ce qui se passe? Si bah je peux dire que bah toi pour ça qui yo au bout. Si Kolobaki a démissionné comme président de AMCC, Association des missions chrétiens du Congo. Lélo, osa modèle, osa exemple, osa légende dans le domaine nayo, ba jeune basé belé, bazo bima chaque jour. Basa na posa encadrement. Na kozong so na MCCT parce que sur des missions qui osa moto na Nzambe to mema oso kunate. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-là? Oh Lélo, baza peut-être na besoin il y a encadrement ba mesana ki na ngo pembeli na yo. Après AMCC, qu'est-ce que vous pensez, Papa Patrice? Bon, Franck, je crois, ma question on a évité en mingi, mais on a qui même Papi Mboma a rien sur le toucher, on a dit non, naza naïe vraiment pour naïe angoté. C'est vrai que l'image n'a pas déjà y la musique chrétienne, bah y a rôle auto jouer la musique chrétienne. Vraiment naïe pensa pour nzembo pe émission oyo bensinga na ba point mususu. Mais na Italie encadrement pour na ba musique chrétienne. Je crois ce qu'on a na bureau comme on a déjà ban et belé bazoya. On a encadré pour la musique chrétienne. Mais il n'y a pas de nom d'une association. Vous ne pensez pas créer une structure pour na ko tsaba na nyonso na bazala quand même orienté? Bon, il faut nzamba convaincre ngana comme une étape wana. Mais ce qui n'est pas attendre que nzamba convaincre ça ko encadrer bana spirituellement, ko yibisa bango ba discipline d'un un musicien chrétien ko se comporter. Ko yibisa bango place biso ba yaya to baby si ko landa ngote. Bino bo sala bo yebo sabo mone bo zala bien. Musique chrétienne ezate kapo bato babina isili mais plus nzambe azwa lokumu. Parfois ils ont la musique na biso mususu ba yaya mususu epesa nzambe lokumu to epesa ka ba congolais lokumu. Mais bino bo beta musique oyo ko pesa na nzambe lokumu. Je crois moi ba conseil wana bazoya chaque fois tozo encadrer bon mokolo ya ko mona ke baza groupe vraiment quand même ba combien belé tozo ko tera bango. Di kanisi wana ezali po nouvelle génération. Net Congo mboka na biso mokonzi mboka pe alobaki Congo ya lobby eza jeunesse ya lelo. Biso un moment to fana na kiti baleki fo bayemba kande to zomona ba oneso bazoyemba ba Nice bazali pour ne citer que c'est là voilà bane belé ya biso baleki bazoyemba ba Nelson Kinkiem bazali bazoyemba voilà bon natanga ba komo mingi te so de ba OK va pas ça tangi ngate baza ebelé vraiment et ça les sengo so azoyemba tout temps bayaka na ndako pona ko kutala ngai conseil
na yoka esengo mingi penza. Ah oui. Papa Patrice, merci beaucoup. Émission de Cécile, merci Nandengo pour ce temps. Vous êtes très précieux parce que vous en avez multiples tâches. Mais dans le programme nous sommes très reconnaissants et très contents de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Franck Stemai. Na PCP, merci Panabino. Na Pambolipe Libota Nangai, ya Jonathan, Noël, Ngituka. Bana mon homme l'éternel union sur équipe Nanga Mobimba. Nzama Pamula Bango, Papa Laurent, na Bossaniote. Bana Place Rosali, Damos, Daniel, Jimens, Patrio, Elial, Exaucé, Glady, Bana Nyon, c'est vraiment Place Rosali, Bana Nabiso, Zama Pambula Bino Mingi, Tolingi Bino Mingi. Merci beaucoup. Na Pambolipe, Papa Général, Kassongo, Jean-Pierre, Kabwik, Zama Pambole Mingi na Musala, Kitoko, Nzambe, Azosala Nanzila Naye. Papa, nous vous aimons, merci beaucoup. Papa, nous sommes mon âme l'éternel. Maman Esther, Zama Pambula. Respect, Maman Esther. Merci beaucoup. Papa Patrice, merci beaucoup aussi. C'est un mais là, comme ça, tu vas te dire, Ramingi, Nana Bossanango. Alors, ce que vous avez vraiment la dimension que nous avons adoré Nzambe. Mais ce qui te fait dans la louange, c'est bien. Il semble que tu as un moment où tu as un bêta na drum. Et ça bêta déjà combien de seben? Nani kakol? Tu es botu na yemoko. Non, nous côté été dans studio. Kasi botu na kakol yemoko soka bêta stis, bêta drum et paranga. Je pense pas. Ah, tu as aussi le lomo. Niveau de ta seben. Nini? Seben. 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 Louange. Louange. Ah, louange, ok. Louange, non, à bêta louange. Dans le botu na ye. Ok. Attends, on dit bon mon côté. Bêta na été. Papa, merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, chers fidèles internautes. Papa, toi aussi, il est monté. Il est monté. Allez, le temps que le frère Patrice se prépare avec le clavieriste, moi je vous dis merci. Merci à Tistan Kalonji. Merci à tous les amis qui nous ont aidés pour avoir frère Patrice ici sur ce plateau de votre émission Face à Franck. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez très très nombreux de nous suivre partout à travers le monde. Nous sommes très contents de vous avoir comme internautes. Merci à vous. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. Nous disons un grand merci à Merveille Mampouya, Papa Namaravilla qui était là pour nous servir. Merci également à RJ Oulabila. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Je vous laisse entre les bonnes, mais bien sûr, de frère Patrice, avec cette belle mélodie. Wow. Atika kamutute soka simbio pour la libella. Yes. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me les répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vit il y a 3000 ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et je lui réponds, je l'ai connu par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien Jésus. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Ouais. Yes.
Merci. 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 Merci Franck. Merci. Bye bye. Bye bye. Wow. Merci beaucoup, papa. Maison Awatosa. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokisi na metro chateau ngutia daka yau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina libula metro biso bataninga koloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimasio olingi soko moni ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,
tolanda